l'hôpital mais bandi bazela kana ni comme grave alors ce que liwe bayina kalibo sonan même na matanga zambi o décevoir nga prophète konde o décevoir nga mingi balela kana compte na komba konde nkola sha lo bake mutshandi me lo baliwa ko zalate malade ko zalate mingi bayina kalilo bam soka zuka mo problème tam si mo wa defa biloko bat bakangia kote bolok prophète pambola kipenga me na kote boloko ndeni na église ngona bayango es église mutayebisa ki o defa ko zongi sate lilo baye poto defa ka soko defa sala na nyozo ame bande ona Kristo na mwendre ba problem boyina ka est ndebo zawana est bolinga penda prophète konde na 2 jours bolinga ka konde même mwendre nzala aucun à gauche na chambre rien au taliban nzungu rien aux élites comme 18h rien konde ban na prophète na comprendre tout lobita kana ko sali pamboli mais nanda to lali nzala elingelo banini na église ngona baye molimo komtinda ye yemba tanzem bileli tango banisunganga nzala pele kitro na baye na église ngo na ukene pele église lelote kaka na nzala fufu bachola ka église lokuta amen bande ona Kristo zala na motema munen zala na motema bobot Moïse Dieu l'a éprouvé à t'allier qu'il est bon parce que il veut pas voir de problèmes entre les gens mais il baza même mais il veut créer des problèmes entre les gens pour te battre tout en ami tout c'est pas normal même azana iloba mais il a besoin ya komona kuna bato baswane babunda pona yende yangwana ba jeune congolais babimisa sata côté la babunda ba congolais balika ko vivre ba spectacle ce que les blancs n'ont jamais aimé